Nana takasa, alo bana wanza komba he. Ngana tutali sa yo ngana zali tata oyo. Pana butabinu ngata ngana sali buye. Pana miti na laji yo kumi. Yo kuki msala moko ta maboko. Ye kulite siko pana yo avenir na yo pina yo dinga kisa na tekini. Papa, laba mbouteillage comme na Kinshasa na zo musana ndokendo sala. Ngana saka sona ke poto. Okay poto. Poto wana zukana ukenda uzera tena kazi electeri sei bunga. Ata temasi moku to babanda kusala po ukenda ukanda ata passeport ya pam. Izalite puto yo unubaka. Pona na binga. Yo za na kondima te poni. Mutu fo za kadala ba vision. Nga mona da poto. Ko bima ba mbouteillage na mona Kinshasa masala ba betela nga masolo la pokwa. Na bima ki mbouteillage na dépasser bo mbouteillage nga ke ça. Ah papa. Gombe. Yo kanza kumona poto ka ndengu tali na TV. Kasi kumona nyoso yangu wana. Bisono tumona ka poto. Yo kanza ka monte kumona ka poto. Ya bongo te nga pona vana ndekuna. Uzali mwana mbali. Luka iloko moko sala po ikoti. Ikoti na Putu na ngana sola na fosa le fo bimsilanga da passeport. Bimsilanga da passeport na sala nango. O passeport nde benda pena ba voyage bien. Pangonga. Oh, delo. Deni. Tina ngai ngombe. Ya mode. Ozwa papa na yo mobimba. Yo za penda bazemi yo ezalaka ke owangani bakangi yo ndoki. Olanda papa na yo mobimba. Oui. Sabe kana ete? Ulazi ndazali na ngote. Ngaka tena zala buite. Kama nini? Ah, mais c'est que ngombe munene, ngombe. Zolo tro. Ngombe zolo munene. Munene. Ndedi sa ide. Ah ouais. Lelo bimite. Pena zo bima sikondi kana bibo na kana zo 10000 moko pa ya papa kata ngana mwa oyo. Kata ngana mwa. Mwani nakata. Asi mwa oyo mbongo nizalika. Biaba bimsa kaye mbongo mwani mwa oyo nzalibu. Ata tifra na yo izalite. Oh, unyandenge ni. Nandeni yetero kama takutala ate. Onatala ndeni. Utala ate? Bozo kutala ko dinga. Na yebi calcul akotika na ba $15 mona ena zo 10000 do. Ya mode. Jeudi, ndembo ne silaki. Jeudi. Oui. Mboko ne silaki déjà. Ah, bota una tu pesa yo na lubi. Mote. To bandai na zo combien boso. Oh, ngala kuma ka kuma. Upesa nga awa $50. Yebi sangai. Na bandaki na combien na boso. Tout wana uzoyi na $50. Uzoyi na $50. Olobi ke non. Na moi au $50 za moi. Oyo ba mwana izala kaka bui. Oyo tikala izala 20000. Uyaka bikuswa ngo disirani. Ya mwana $50. Tangu bandi kusu yibite ngolani kusu zo kwa 50. Ubuseni? Oh ninga ukenda soki oh papa naje utaka kangalai nanga moko buya. Ba mona yo boss. Ba popo ba mona yo boss. Uzo $50. Bon après $50 na suis combien? Oyo aussi $30. $30 ndozo na maboko na nga moko. Papa kuto za ite na bei papa na chombo. Après $30 na suis combien? Na suis après $30 na suis franc. Na suis 28 000. $10. C'est $90. Na suis 28 000. Après na yo $15 moko na yo. Et sali 105. 105 na suis $30. Et sali 135. 135 $15. $15 ndazo di jeudi. Oh dinga usumela. Jeudi auto sista jeudi. Oh dinga usumela mwana di papa lubi papa. Mwana yo tungisa ngaso yibi di kaungu na yene yibite. Azu tungisa nga papa. Pesa kaka $15 na wewe tikali na kamati na yibi saki ye. Ngam pesa yo, ngam pesa yo. Aya pesa yo. Jeudi ka onde. Oh tu basi kole $15 sari wa. Ah papa boni buyi ko wana go dingu banda ulegele. Bandi dingu banda ulegele wa ma yela. Il faut y ba ki locataire dans mon buté. Ba bilo sunga na zo comprendre. T'es grand frère. Non, ça sens. Il n'est pas na bino. Comment on le solo? Oh, est-ce que ça a sens? Mais tu vois bien yo ngote na mingi. Oh ya chebiso. Oh, lege. Oh. Keba na yo ah. Oh ya chebiso. Na la droit. Non, tant que ça va chebiso. Non, on va pas. Boni boy. Yo ngote me na mingi. Na ka ya na yo. On va bien hotel. Comment expliquer yo oya au soir? Locataire la mo muté comme la tilega za locataire. Mais ça normal. Na no zombongo. O zombongo te ngala bise wa partir. Yo ndo na zombongo. Non. Bon pese bon. Non, mais ça vient sans. Non, la bibo. Non, tu es de ça. C'est pas la bibo. Oyo ka yeto yo ka ngai. Na bibo. O mo o ya zwa ki wane koti. Mayo ka yo nani? Ngape na mwana ya nkolo pango atikela biso nyonso. To biso ta ke veme mamboke na ngo simba ke. Etsina ngote melanga. Makambo ekota kindoki. Keba. Botina telemele bona ipesa. Pesa yo basu. Yo bi pesa pesa yo basu. Ko ka takutre ça elo. Attends, Méli Vigoral. Attends, Méli Kiparou. Et l'Europe TV. Et l'Europe TV. Keba. Parce que il y a des Keba dans la vie.
Oh, osona ngoko ya kifamu ndenge soko ndenge wana yo banda uzila kaka mwa isila Uye Bobi basiko. wapi Bochete bi. siko na ndenge wana garantie upeka peli azana na garantie Peka biteke buku mbeso bache masalanga. anda sala ni ye pare pele zala kate Yo biteke buku mbeso bache masalanga. elakisini ngana nina lo bana ve tango yoza bayer mo il faut se respecter fin du monde comité et bayer ozoya 210 000 220 000 Yana. Wana ngo bani leki mobo ya maele apesa ya conseil. katoka Oki katuka. Na no sala ngo ga bon. wandoza mbongo te na lupesa yeli sumbo ko garantie ngapi na pesa na maboko na yote yo kumo ya kama mbongo nini Yo kata su. mama boni mama Excusez. Aminata yoka ngai décision Dala si so. Kele kuna. te yosola ne Naza posa 10 000 mo. posa non Na okatara mo. 10 000 francs. Et mon Dieu, ça donne un bon niveau, on a un coup de 4 mois. Comment on s'en a pas que le bon, quoi, un bon monde. Hein? Alinga kusina ngao. Akoba yeso mo te pesa kari $20. Te mo $10 alinga kusina ngao. Na pesa ki. mambo de Na koma ina. otula gite yo nini Nani yo na comme ça ni. bachene ngo sala Na on a fait ton phone. Oh, et ça va me rappel. Ba so so ka mo. Olinga kari. ve o bachene osala ngai bachene osala ngai ve bachene osala ngai oyebani yo bachene osala ngai nakoma yo bachene osala ngai Betiranga. oh check c'est là on comprend te ni na mo. Zelanga na buma yo. Peso déjà $120. Bachene bongo sanga. yo bachene ngo sala Pesa zela. Pesa la. Pesa mbongo na ngai. Yo. Pesa dala. Petio na 4 boro. Pesa mbongo. non soit Pesa mbongo na ngai. On tu vas menacer là comprend bien te non pas comme mi bal né. Hein? Na beta na bimana yi. Ah, yo on a pas santé la fille. On a venu mutongo tsholo kwa mbala mboma. O bobi di bala na o ndako na nga o linga simbala ka dolpa. Ala bomna mobile na mi ko bala pono asa bana sek. Ati mobile na ndako kula aye mi ko la la. Pesa $120 na. So pesa na moto na ni lo nya bo la ndawa. ozong sambo Ozong sango. Ozong sango. veni nango Ozong sango. nango ve Ozong sango. Yuka soni. Ozong sango. Na izo ozong sango. azong sani Azong sani no. Ayo, Vie azong sani. Ah. Nana takasa, alo bana wanza komba he. bando bela nao nina osivi oboti bozemi yango biso toyebi te nini yebaki ana sebi mpe nazomona wale oma ya moto amaluka bino oyebi kini eza na makambo oyebi palupa na biso palupa na biso kote tofutela kote tofutela kuna papa ve mode via na kokisa fin du mois te aya ozwa mbongo ndako yaya kozwa omona lexi 2 jours $10 3 jours $20 4 pombe mutu apaza nini normal kaye oyo bato bazala nango ya Chaque les 5 tofutaka tosigné. Bayer na locataire. to bosigné na bayer na bino ke biso nde tozo nofuta bino chaque les 10 to chaque les 5 neti biso ofutaka les 5 to ana bikaye na biso mais ye sikoyo ayaka nde kolela chaque jour mais tosala nini mpe ta Osala nini na ndeni? Wana eza bako ofuta ndo bakali bomati. Kandi mwe banozaka so bofuta na epesa yembo. ezala te ngai biloko bongo ngai mpona ngai eleka omoni ve mode nga nakoyebisa da papa tolongwa te na lupango po dérangement eleki dernièrement papa faki atinelanga mboko mo apesanga alaka moboko nasala basha alaki nga lobi ya yesko papa azwi mbongo wana kateli ya mode
Bien, bino para sans esprit. To banga ni banda ko ezate banda ko esi. Yo be jeune mutu. Wa pe na garantie. Ni bo do ti papa bino bimsa mbongo ofuta ne ndako désordre bongo. Otala yo be ka bo. Mais biso mo pe to tant que comme date ko futa to kata da ba mbongo nyonso nyongo na da to kata. So kata mbongo wana yo ko tellement olo ba n'importe quoi. Yo to futa mbongo wana. Yo to fakama beto ba. Obeta ye. Obeta ye. Beta bino. Obeta na. Na bibo no olingini. Na bibo yo ko telemi awa na ba fila salite yo ba suko noté depuis tongo ba luke lo olia botonga grand frère na ngai. Yo de soin. Ça bise na Sonia. Yo de soin. Yo liboma. Yo de soin. Wa liboma ndo ba Bolole nyama. Na bibo. Kasi pap nani Nangane aza baye. modèle ya modèle. Yo kasi modèle. Non, papa. Oyo meka nga fa ntongo. Yo meka nga fa ntongo. Tata na tikala yo longwa. Yo za mobali pas mobali yo kasi obanga. Mbanga na Nande yo de soin. Yo sokola na ntongo. Yo salité. Yo sila mona na ntongo bosse. Yo soin. To na tongo bo memi kantina ma ke so. Jamais. Ta fio ba bouton. Papa, Dabi boy, yo kanga mo. Ah, simba ngai. Swala locataire na bi. Na lobi boy yo kanga. Swala na ye ko swala matolo na ngena. Ah, mais kala na ko tata. Amu kala mu zo bata. Mama la teme afinga ngai yo ngalo sesa ba je. Si ngo bolola mwasi. Mosa tina te. Comment soit se respectaka. Net ba pembe na bino sa ba pembe mo ya bureau, ba pembe na bino. Kasi yo nde muto za mobali kitoko boy. Si lelo la ndela mbongo lipango na bino pa ba locataire. Kesa na bureau. Kesa ba ye. Keno sa na bureau kasi. Oh, azamu msana. Ngai. Papa. Ngamba msana. Papa eza bino. Bon, le panga na. Je pense eza yo. Le panga na. Eza yo. Osomba lo pangu na yo te o tukela ngo yo si sa pe mal kwa malo. Ya ba fuma. Na de faute. Na de faute. Pembela alelo mobelo ni bana wa biso yo so ka okete omona betrai bana ya fa to yeba ngala yo ngalo yeba yo yeba nga e puis to yeba na butu na betrai etali yo te tokebo na bi tokebo yo bachet so ki ndo so mutu baby omona betrai mutu so mutu baby kaka oyeba ngali Tolongwa. A partir de là, comme cauchemar est fini alors. Comme rouge là, ouais. C'est qu'il comme rouge. Comme rouge, t'es dans la bataille avec c'est comme c'est rouge. Vous mettez comme vous mettez à ma classe. C'est que l'homme m'a ça n'est ma classe. Ça n'est ma classe. Ah papa, bonne bonne qui a coupé la c'est mon sens. Qui a coupé la kuna ah. Moi ça Simba yaka.
Kende na yo te. Ninongo. Oh. Kasi kende na kasi kende na mo de tika to kende. Nana takasa alo mwana wanza komba he.